Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend de la de la biso. Bienvenue à ABC One. Votre chaîne de référence. Biso de l'Obaka, awa slogan absolu général, les que Jésus-Christ est le number one. En tout cas, Bambote une fois encore de plus. Nabino so wembi biso banda pour Nabino. En tout cas, toye pour nagosser la même sala kitoko. Tika to rappeler ba titre na biso comme d'hab. Ba titre ba grande ligne paraîtra qui na ba journal tout na ba revue en Kinshasa. Faudrait que notre premier ministre Bruno Tshibala ce qui remarque à démissionner qui n'a fonctionné aza bel et bien à Kinshasa peut à démentir à sali démission. Deuxièmement, il faudrait que bali susuko ba débloquer qui déjà budget pour la élection en 2018 awa une affaire à 2 milliards 600 où ils a déjà ça pour parler na ba parti politique quelconque peut na peuple congolais. Il faudrait que bali susuko Félix Tshisekedi a remporté qui succession, il y a papa na un siège, il y a IDPS. Le lobby le bien, tu es que Pesabino compte rendu à mois de mars, n'engele kaki, ba ONG, ba ensemble, peuple congolais, tout consort, ba plateforme, ba sangana ki bele bien pour commémorer, pour célébrer Journée internationale de la femme, où ils ont consacré dans le monde entier. En tout cas, Nayango, ONG Moko de la place et organisé qui marche de santé et procédé qui n'a copé sa bassi to ba maman ya bilanga ba outil la kosela musala parce que faudrait pas que bosana que année oyo mois de la femme ezaki consacré na ba femme rurale pe ba femme maraîchère. Sans plus tarder notre cordon Jérim Boulou to senga a balancer biso vraiment élément oyo ya descente ya maman Magui sur le terrain kuna na commune ya Kimanteke et on se retrouve tout juste après. Nanga zo kufa pona kozanga information kozanga koyeba musalo ya ndundo yozo sala qui peut négliger aussi hein. Mais lelo balobi to sala ba projet o eza ya minene pona ba mama oyo bazo sala misala ya bilanga na misala ya bilanga eza ka ba mama maraîchère pe tomoni pe ba o bazo sala agriculture vivrière bango pe baza na kati. Mais na ye pa na bino pona pesa bino d'abord information tango besoin information na o nyonso tout est suscité awa comme ba question. C'est-à-dire il y a un besoin. Besoin wana lokola biso nyonso tokoki kotelema nzela moko te tokende koposer problème te eza na bato oyo baza na ba bouche autorisée. C'est-à-dire biso lokola tozali organiser na nofak na kati ya nofak moko pe ya ba objectif na biso ezali misala ya bilanga sikoyo pour que biso ba mama tozo usala ya bilanga to profiter na décision oyo mboka ezwi il faut d'abord toya to solola toyoka bino ndenge bino bolobi tokozonga nango na bureau tosali projet tokobeta ba porte place oyo bakorépondre bamoni quelqu'un il faut tokende kuna na vale ya sanga po tokende kotala ndeni tokoki kosunga bamama wana boye nde esalama. Mais lokola mpe naza mwana ya moko ya mosali ya bilanga nga moko pe na bokwami na bankovi na bambwengi mikolo nyonso lelo baolamba mbwengi lobi mbwengi finalement metokoli lokola naza moko pe ya bao wana na ye pe kotala bao baza bapapa na nga na bamama na nga nakanisi bomoni ya rosoir bomoni pulverise. Merci.
Voilà, merci à notre cordon Jérim Mboulou pour un élément Kitoko Oyo. En tout cas, pourquoi Maman Magui Oyazali coordonnatrice, il y a ONG, il y a centre de rééducation, il y a filles, mères et enfants à Ponaki, na commune ya Kimbanteke. Parce que Azali Yemoko, habitante ya commune Wana, ça fait plusieurs années. Donc, Abimi Wana, Abesaki Bratu, Maman Naya Bane côté Kamapa, pourvu kaka atanga classe là comme Oyazali. En tout cas, grand merci Nabino Maman Nyonso Bobesaka Mabo côté. En tout cas, vous autres Nabino, en tout cas, vous savez faire pour les lobbies à la bouée. Grand merci Nabino Nyons. En tout cas, de notre cordon Jérim Boulou a relancé biso ambiance les acquis sur les champs à commis à Kimbanteke. En tout cas, et on se retrouve tous après. Kaka Moboko. Azalaki nani? Azalaki menuisier. Kosika obota la nanu na vie na biso okota na biso na mabele. Nana simba kabiso. Voilà, moko apesité menga na koyebisa bino ke to qualité. Ah, na loni kasi ilona ngo ezobima malamu te. Parce que nyama bazoli yango mingi. Ah, naza na posa donner difficulté wa. Le eloko babengi entrepreneuriat. Makanisi wana oyo za nango pote ebota ekoma eloko moko oyo ndenge ezotambola. Bozali vraiment très pragmatique. Par exemple, maman avandi na coin alambaka mikate na ye. Mbula nyonso azakaka na kasi moko kaka ya pata. Voilà, comme on a dit l'ambiance n'engele kanaki na journée 8 mars à Kinshasa, bel et bien la commune ya Kimbanteke en tout cas ezaki avec impact danger. Consacré mois de la femme on a femme rurale et maraîchère. Pourquoi? Sans oublier que biloko mingi toliara na Kinshasa eza basi wana de ba produisa kayango. Faut pas oublier ndunda, matembele, épinards, tout consort au état légumes, ezali vraiment mingi produit na Kinshasa awa précisément na commune lokola wana tomoni Kimbanteke, tomoni Kindele, tomoni Kintsuka, tomoni Kinsenso, tomoni bel et bien Njili, tomoni Kingasani, tomoni Bakongo, wana tobimi vraiment en dehors ya ville ya Kinshasa mais mingi ba commune wana basi ya makasi bazana pona kosala bilanga pona kolesa une grande si population congolaise. En tout cas ba maman wana ba slay ko kanisa bango na ko consacrer moi oyo uniquement pona bango ba femme maraîchère. En tout cas bango bazo la force ya Congo na domaine etali makambo ya kolia. En tout cas, grand merci na bino nyonso. Bolingaka ABC wana insistaka abonnez-vous massivement pour tozana pour la osena bino musala kitoko. Tant bozo abonner, bozo benga, bozo ta subjection et ça la kabiso vrai bien. En tout cas, to comme presque cité zaki wana synthèse ya mois de mars pour nabino to clôturer le sous na koyebisa bino que na seki parce que notre cordon Jérim Mboulou a aussi déjà marchage naé bientôt to kozala wana équipe mobimba ABC1 et kokitana pour na tina ya fête ngala saki na plaisir ya mingi ko zaki ebele ya kolanda ABC1 votre chaîne de référence net le barakaka Jésus-Christ est le number 1. Plaisir à trop qu'on puisse merci à ma patronne maman Chantal Ayao na bosente frère grâce pour na bosente Moulandi Nene Dadi Mbenga na bino to kuta ni prochain numéro.